Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli, koi, mboka ngo mokengeli, léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala Congo bokomona pamba lobi bokolula yango. Bote pe meilleur vœu na bino nyonso balandi ya Info Plus HD bino ba oyo bozuli susu occasion malamu ya kolanda biso mokolo ya lelo ngai jete bula la Colombe na sepelaka komona bino ebele boye liboso ya ba poste téléviseur na bino. Tofungola basango na biso na diplomatie pona koyebisa bino ke tension moko ezali bongo entre République démocratique du Congo na communauté de l'Afrique de l'Ouest et EAC na bokuse na oyo etali ba élection ya le 20 décembre oyo na kati ya RDC ba détail na élément oyo. Na oyo etali ba élection na kati ya République démocratique du Congo boyeba ke tension moko eza na niveau diplomatique entre République démocratique du Congo na communauté de l'Afrique de l'Est et EAC na bokuse. Selon ba source boyeba ke République démocratique du Congo et boy mission d'observation électorale ya EAC pour na ba élection générale ya 2023. Na communiqué oyo ezalaki publié na EAC kuna na Tanzanie précisément na Arusha boyeba ke organisation oyo ba annonsaki ke bakozala physiquement na Kinshasa te pona observation ya ba élection ndenge ezalaka banda kala. Pe décision oyo eyebanaki kaka tango EAC basengaki ke ba déployer bato na bango ya mission d'observation pe ba autorité compétente ya RDC ba approuvaki yango te. Wana nde ba comprenaki ke RDC ba boy mission d'observation électorale ya EAC. Pe bambala nyonso EAC balobi ke balingi ba mona République démocratique du Congo et organiser ba élection moko pacifique pe ko affirmer engagement na bango na ba état membre ya EAC. Kasi tika to ebisa bino ke tension oyo ezo mona na penza entre République démocratique du Congo na ba voisin na africain mususu. PRDC est décidé que ba ko renouveler mandat ya force régionale ya EAC lisusu te, surtout ba oyo bazalaki coopérer na est ya RDC. RDC et sengaki na ba force wana ba se retirer respectivement na mabele ya République démocratique du Congo pe yango nde ezo salema. Par ailleurs, Kinshasa ezo rappelé na ambassadeur na bango na Kenya pour na consultation pe ambassadeur auprès ya EAC suite ya présentation na ye oyo esalemaki mokolo ya vendredi dernier ya mouvement moko ya sika politico-militaire oyo ezali dirigé na Corneille Nangaa, ancien président ya CENI. Na yango vice-premier ministre ya République démocratique du Congo Peter Kazadi Kankonde asalaki réunion moko dirigeante dimanche na chargé des affaires ya Kenya na République démocratique du Congo pour na discuter sur situation oyo. Toza déjà na décembre mois oyo batu nyonso ba fetaka ba fête ya Noël pe ya Nouvel An ba reporter ya Info Plus HD bakitaki na nzela pona kosala constant ndenge nini ba préparatif ya ba fête yango eza ko se dérouler bolanda. Fête ya Noël tope ya bonne année esilaka te po année nyonso to fetaka na biso yango kasi modèle oyo ba para misusu ba komisi yango lokola kaka fin du monde. Donc soki bazwi mbongo te kimia pe ekozala te na bandako misusu kutu bazali komi boma po kaka bapesi bango mbongo te nzoka nde ezali penza kitoko te boyo kapendenge ba para misusu ba réagir na likambo yango. Efaloza la paro kaka oyebi Yesu te. Mais ce que za paro za katina Yesu oko komi bomate pour na fête. Fête ezani. To fête ka mikolo nyonso tu. Mikolo nyonso tu nzamba zo pesa biso souffle de vie. Ezala ka fête. Po ebele to lala ki na bango. Basala ki pe ba programme lokola biso. Mais lelo lobi bango wana bake kunama. Fête ezani lokote. Yo parents, Bible lobi mwasi abwanya yende atonganda kunaye. Mwasi azoba bomakanda kunaye. Ngana komona para bongo aza mwasi azoba.
Alors c'est inutile à commis bomanzoto pour na Noël pour na fin de l'année. Aussi mbongo na décembre, janvier bokomi kolela bana classe ba kofuta mbongo ndeni transport aux andeni donc tout ça malade peut ezali. Yo oyo mesana ko traumatiser batu pour la mbongo ya ba fête yebaki. Après ba fête la vie continue. Zwa leçon. Kotala Mikola oyo na ville province ya Kinshasa ndenge transport ekomi pasi to ebité na décembre pourquoi ekoma kabongo surtout mopanzi ya Tchangu ba reporter ya Info Plus acheté bazalaki bongo na masi na population eleli transport pasi makasi. Ma biso total constat na niveau quartier A ya quartier awa na katikati nango wana bamu bakoma côté ma place wana ta président zo lekate au mona mbouteille ezate azosa mituka na ordre ba pesa na biso ba osala bango le côté musala bango kokanga batu mona ta akangi réserver boyelo ko monter mbouteille zo leka kabira zo mata et ministre de transport zo qui pète papa ministre de transport tale la biso likambo tant comme le 25 décembre to za déjà boy bana tema bana neve pour la comme matete na sina za 500 na za mwana mata transport ezate donc faut futaka 1000 francs on futaka 2000 francs abonné qui cherche comment l'abonné tout cas likambo transport pas si biso batachango. Il faut vendre aussi la transco 20h ou bien 22h pour ce transco à 500. Transco 500, il faut c'est la yakowele la miibi surtout na pomme à tête. Na debonam na sa ponto so nyo kwama bat ba tambola makolo. Transport mutu na mutacha prix na ye ya lingi. Bona ko longo ko kende sandu de abonné 200. So ba bi 200 na c'est que 2000 francs. Poko mazandu 200 na kozonga 300 en tout cas otale so ma transport to lembi na chango penza to lembi transport faut zo comme la passe tout zo comprendre que to zo nyokwama tracasserer les chauffeur kokanga bato moto kokanga po da babela kada $2 si to comme décembre comme da $3 to zo suffit to zo nyokwa mokonza mboka atela biso makambo biso pe ba wewa atata to so malite 3000 il faut to mema batu oyo ezaki bazo déplacer bazo kende musika il faut to me avoir na prix moko oyo ezaki yo pe o bénéficier la temps so malite 3000 soko memi bana distance bana to za na bitabe ti limité première na 1500 au moins que to gagner rien to gagner le rotin bandeko oyo pe abaka balobi so pe nini mazuit et mati parce que na ta bazo mema 500 na ba mukiage na nzela au moins que ba sala perte. Info Plus HD Centre ezobenga toujours yo mutolingo comme professionnel ya média ka kozwa bomba formation ya kitoko na tamuke pe na primoko ya muke okomi professionnel. Info Plus HD Centre fongoli ba porte na yango pona yo mutu olingo comme professionnel na média. Yaka kozwa formation ya malonga, formation et kuba. Na Info Plus HD Centre, bazo pesa ba formation lokola, ya prise de vie, okoma cameraman tope camera woman moko professionnel. Montage vidéo pe ezo pesa ma kitoko. Bongo pona régie télé. Na Info Plus HD Centre, formation eza ya régie télé numérique. Donc télévision ya kilelo pona pilotage ya drone. Wana kutu jemuke na Info Plus HD Centre. Côté journalisme, kobanga na yo te po formation na yango ezo pesa ma soin pe okokoma journaliste professionnel ya ko présenter ba journal, ko animer ba émission pe ko sala ba différents services nyonso oyo ezalaka na kati ya journalisme. Kasi na suka ya formation tunanga nini okoleka na jury na défense pe okozwa brevet na yo oyo eza qualifié et ko permettre yo osala musala partout dans le monde. Ya malamu lisusu na Info Plus HD Centre eza que ba apprenant ba kendaka ko sala ba pratique na bango libanda ya ville province ya Kinshasa. Donc na ba province mususu pona ko découvrir lisusu makambo ebele. Kasi pona ko koma na Info Plus HD Centre eza nango simple. Ezwami juste sur l'avenue Kisangani numéro 38
na quartier Baoba na commune Yangaba, référence maison communale Yangaba. Tope obengi bango na ba numéro oyo eza affiché na se ya télévision na yo. Yaka kozwa formation na Info Plus HD Centre, okozala jamais déçu. Bilengi ya formation ezande na Info Plus HD Centre. Info Plus HD Centre ezokomisa bato utile na société. Na Info Plus HD Centre pratique nde pratique bolanda moko ya baprena oyo ayekola kibongo pilotage ya drone ndenge ya sali démonstration ya drone. oyo bouti komona na bouti ko monter ba hélice nanga na drone na tie batterie nanga pe na zui téléphone na connecter yango na radio commande et etikali na vérifier signal ya GPS avant décollage ya drone. Awa déjà signal ya GPS nanga eza connecté etikali nanga na démarrer drone G Phantom 4. Kokama ba mama ebele ya kilelo balingaka lisusu te babenga bango ba mama bakoma ko préférer babenga bango ba yaya ba sœur. Pourquoi bongo me bazaka ka ba mama? Pona nga mingi kilelo eza kindoki kilelo penza eza kindoki. Po mama ozaka mama, neti nga laza mama. Laza na bana nga batangi basisi ba université bana mikolo. Naza mama mais habillement te muteko yiko lobalanga ke na boya ki mama soki mwana moko boeto muto na lekela aja benga mama na mona ngo mabe eza habillement te po nga na lataka nyonso na lata kilote na lata kola mais na yebi façon ni na ko latela ngo na ki mama langa ko boya ki mama eza buzoba po olingo lingate ozaka ka mama mwasi azalaka mama peut-être ba msuba mona ki mama na ayebine ko se comporter bien te atana ndaku na ye via bana na ye donc ayebine ko se comporter te na mentalité na ye na comportement na ye mais nga na yebi ke naza mama na opesa conseil na ba mama msuba yeba ke mama azaka mama faut que se respecter atoza mama ezate ke pola taka ba kola ozobinga po ebele ba mama ninga ba benga ba mama te parce que lati kola mama faut que se respecter na nzoto oza na mama molati mo pantalon mo polo na mulai oza mama neti biso ba o naza mama mina ninga tina taka loka ba jeune fille taka na lata ka te naza mama ngai naza mama pona ninga ba benga nga mama na lata kana nga nyonso mena se respectaka mena za mama ba mama wana nga nano nazo condamner bango fo basalela nano mbula na bango ye basala pe makambo na ndenge ya kolakisa bana ke biso tokola kiboye tozo kende pe na ba age na biso pona makambo ya boye pe tozonga ka bana mikete fo tokola bana fo balanda biso ba mama biso tokoza lokola bana teke monda kilelo yango eza nini
Pour civilisation na o nyonso et ya o biso tozwa émancipation de la femme pour to évoluer bana bazonga simate ba mata ndenge biso ba mama tozo mata to kendaka na makambo ya liboso to lakisa bo ba koya sima na biso ke biso ba mama to kola ki boetin to tangi na internat faut ozala respect kolata jeep ya mulai blouse ya mulai. Opération Zéro Trou oyezala lancée na ville province ya Kinshasa. En tout cas, ce que tamboli ba makadam nyonso eza ya kotoboka ba reporter ya Info Plus HD bakita ki bongo na veni Kianza. Précisément na GD wana place wana population eleli makasi surtout ba chauffeur. Toza awa na commune ya Lemba précisément na région de Bisika wapi embouteillage ya somo ezo salima awa. Bakadam oyo bauti kotonga yango ebukani lisusu na ndenge ya kosakana te. Yango nde ezo créer ba embouteillage ya mituka même na baleki nzela moyen ya koleka malamu ezali te. Yango ba chauffeur pe baye bazali bisika wana bazanga ki maloba te boyoka bango na micro ya Info Plus HD. Biso ba chauffeur lelo toza mobiliser pour le rebongisa badal. Mais c'est beaucoup mais c'est oyo avandi awawa. Azo mona nzela oyo oleka le midi au soir. Voir même si beaucoup mais ça oyo ya ngaba. Bon ça absolument rien. À l'époque monsieur Kabila zaka boete. To lembi babiloko ba cesser. Ça passe pour na mboka oyo. Mboka oyo penze za passe. Eloko muke boye yo moko so na image eloko muke boye vraiment est-ce que ko so temps ebele boye. Moi eloko muke. Hein? Mboka oyo penze ezaka passe. Eza passe ya. Depuis tongo to telemaki awa. To bongisa ba nini oyo. Tele bango edindi. To sangi pote bonga. Ba konti basaka ntinga mais ba osala musala te. Depuis tongo to bongisa. Ba osala ta musala te. Ba osala eloko te ngapona ngaba balonga bacha bataka ba konti. Eloko te ntenga oyo. Eloko te. Badal o depuis ba chango et ça la même pas Ismaël bandi obuka na ka yango moko. Soko bendi caméra kuna ona oyo boni misatu oyo biso moko to sign effort la biso ba chauffeur tellement boko te komi to bongisi yango nde to pusi kuna oyo faciliter biso même semaine moko to leka ba konti boluka moyen ya bien ya kobongisa libulu oyo po ezo salema bien te chaque fois bazo tonga ezo bukanaka soki moyen ekozala ba permettre pe na basali ya opération Zéro Trou et comme la paix awana arrêté de pour la kosunga population pour moyen exact ya koleka. Pona nini balobaka ke bandeko ya basi balingaka basi ya bandeko na bango ya mibalite. Pourquoi adage wana elobama bongo ba reporter ya Info Plus HD batuna ki population. L'homme ayembake bandeko ya basi la basi ya biso bandeko na biso ya basi balingaka basi bandeko mibalite. Balinga bango to pona nini? Po basi na biso basalaka ke net babungisa biso mémoire ya ko effacer biso na famille na biso. Yango bandeko na biso pe balingaka bango te. Mais ça na misusu bandoki alingi famille mobile ata mukete. Il faut cause sa confusion famille wana bakabwana basi ebele basi bazan ndenge mibale. Olaninga ba mususu lokola biso tolinga biso ba charge wana. Na famille nanga na famille mobile na opesi mais ba misusu balingana ba basi na biso vraiment ezala pasi po balinga bandeko na biso puisque toko panda te soki oya endeko aye na kati ya ndako na yambaka bango bien biso surtout biso mibali to yamba bango bien mais oya biso soki baye ekoma toujours ba nungu mo boye mo ba en mo be kota na kati na kopanda te soki bayaka bazala na idée que non bandeko na ngai bayaka uniquement pour na kozwa mbongo nyonso oyo nga nazala ngo te eza pona bongo te kasi mbongo dépense amona ke non ceux qui papa daye leki daye mwa mbongo na batobomba ipotolela awa apesa leki daye donc moi mobulu vraiment moi a olinga te mobali asa dépense côté na bango mais ceux qui maman na bango a osepela maman ye asosonga lukela etike tanto pe yo pesa ki mbongo aussi budget nyonso pesi ye mais ye sikoyo akokipe budget na ete akolinga kaka oyo ayoka mwa 500
etikala ina surtout basi ya mbula oyo bana basi ya mbula oyo oba yeba mingi oba lingi soki mobali abali ye bo azui mobali akomi ndeko na ye akomi nani famille na ye alingi te ba famille ya mobali omona soki ba famille ya bandeko ya mobali ba ye avimbani ata eloko akolia ezalaki akopesa te mais soki ba famille na ye ba ye abimisi nyonso asali nini apesi bango basi wana do basi ya lelo nde basi surtout bala Kinshasa bala Kinshasa baza mitema mabe baza esprit mabe il faut moi c'est azala accueillante na famille do yamba famille ya mobali na yo linga bango. Toza bongo na fin de l'année ming na décembre ezali moi oyo ba souhaitaka batu ba meilleur fait ba reporter ya Info Plus HD bakitaki bongo na Christ Tabernacle kuna na Bible na commune en Sele pe ba croyant na ba souhaitaki bongo ba meilleur fait na batu na bango toko senga pe yo okoki ko sala message na yo to pe meilleur fait na yo na nzela ya WhatsApp otindi toko lekisa yo kaka. Pona biso ba auto su grâce wana yango na tozo nsiki moko nzambe nanu matonzi mingi pona makasi pe mona bo moyo ya pesi biso lelo ndemba la moko na kanisa eli pe mokengeli na ngai pasteur racheté lita mokengeli ya Christ Tabernacle ya Bibwa ba meilleur vœu nzambe apambola yo apesa yo nzoto makasi asala lelo lisusu na nguya pona mbula oyo pe asala ito zala toujours disposé pona kosalela libota na nzambe ndenge asala kina yo meilleur vœu na ba frère pe ba sœur na ngai ya Christ Tabernacle mobimba nzambe abatela bino apambola bino pe ya ngona kosenga na bino et vraiment nkolo apambola pe asala ya mingi ya koleka tout ba meilleur vœu na ngai moko de Arsiana moto Sidibanga deuxième personne la boîte de restaurant la matine papa Pierre papa Mutema troisième la boîte qui va gloire va gêne va volti va on laisse ma petit na la boîte qui va mabanga donc des gros bisous je vous aime beaucoup. Bonjour, je réponds au nom de Kyria la grâce Lita, je prie ici à l'église Christ Tabernacle. Je souhaite mes meilleurs vœux à mon papa chéri Racheté Lita, à ma maman, à mon frère, à mon précieux frère Moses Mambous, à toute ma famille, je vous leur beaucoup, à ma petite fille merveille. Je vous aime. Bonjour, je m'appelle Espé Lita. Je suis la cadette de pasteur Racheté Lita. Je vous dis seulement que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous souhaitons pour un moment la pasteur Racheté Lita. Deuxièmement, la Montandi. Troisièmement, la famille Magno Benio Merci beaucoup. Info Plus HD Centre ezobenga toujours yo mutolingo comme professionnel ya média ka kozwa ba formation ya kitoko na ta muke pe na primo ko ya muke okomi professionnel. Info Plus HD Centre fongoli ba porte na yango pona yo mutu olingo comme professionnel na média. Yaka kozwa formation ya malonga, formation et kuba. Na Info Plus HD Centre, bazo pesa ba formation lokola, ya prise de vie, okoma cameraman tope camera woman moko professionnel. Montage vidéo pe ezo pesa ma kitoko. Bongo po na régie télé, na Info Plus HD Centre, formation eza ya régie télé numérique. Donc télévision ya kilelo po na pilotage ya drone, wana kutu jemuke na Info Plus HD Centre. Côté journalisme, kobanga na yo te po formation na yango ezo pesa ma soin pe okokoma journaliste professionnel ya ko présenter ba journal, ko animer ba émission pe ko sala ba différents services nyonso oyo ezalaka na kati ya journalisme. Kasi na suka ya formation tunanga nini okoleka na jury na défense pe okozwa brevet na yo oyo eza qualifié et ko permettre yo osala musala partout dans le monde. Ya malamu lisusu na Info Plus HD Centre eza que ba apprenant ba kendaka ko sala ba pratique na bango libanda ya ville province ya Kinshasa. Donc na ba province mususu pona ko découvrir lisusu makambo ebele. Kasi pona ko koma na Info Plus HD Centre eza nango simple. Ezwami juste sur l'avenue Kisangani numéro 38 na quartier Baoba na commune Yangaba. Référence maison communale Yangaba. Tope obengi bango na ba numéro oyo eza affiché na se ya télévision na yo. Yaka kozwa formation na Info Plus HD Centre okozala jamais déçu. Bilengi ya formation ezande na Info Plus HD Centre. Info Plus HD Centre ezokomisa bato utile na société.
Pour améliorer la langue française, Naminoko Yabana Biswesi Yebana album Les Fous du Français, Abandeko le français par la musique, Eza toujours Wana Kasibola Nanzembola Baomoko ya bien Oyo Info Plus HD et proposé Bino. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. J'apprends l'alphabet français. A. Alphabet. B. Bébé. C. Cécile. D. Dodo. E. Écolier. F. Famille. G. Géographie. H. Homme. I. Image. J. Journal. K. Kiosque. L. Livre. M. Maman. N. Nature. O. Orange. P. Papa. Q. Quartier. R. Rivière. S. Santé. T. Tambour. U. Usine. V. Valise. W. Wallon. X. Xylophone. Y. Yahoo. Z. Zèbre. L'alphabet français a 26 lettres. Je m'en vais citer les 26 lettres de l'alphabet français. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. L'alphabet français a 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. A, E, U, O, U, Y. A, E, I, O. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Invité du jour, il y a l'élo, rédaction, il y a Info Plus HD, proposé Bino, élément Oyo. Badaka lozalaki wapi papa? Ozalaki wapi? Nga naluki na rate meme voyage na ngai. Pona kuzanga kuyeba kulu. Papa Louis Gronder.
tikanga na lubila yo zila siko yo ndeko na ngai ilenge mubali papa mama mwana ya muke iponi mbula te oyo baza kobenga na monoko ya lifaransa iponi ange te ozoyoka ngai surtout na yo moto oza koluka obima kubanga eloko parce que eza okanga okutani na président okutani na nani français kuyekola kutanga mpe kokuma mpe koluba kule eza aca kopewa eza te o nina seme eza te o ewasafi eza te eza te tonge te yango nazolakisa yo wilia ozomona lo wilia tonnerre ayebisi yo bo aponi yo te abengani yo te me abengi yo yaka olingo oyekula français oyeba kutanga oyeba kokuma oyeba koluba yango kit complet tozalaki kaka na sede ya pamba me sikoyo tokomi na baflashe landanga bien tokomi na baflashe oyo flash 10 izali kit complet baza kotekela yo mibale oyo ndenge modi oyo mibale oyo batekeli yo yango bapesi yo na sede moko nyonso oza kotala oza kuyekula oza kuyeba kotala kuyeba kokuma kuyeba kokoba en parlant awa nde tokomi na suka ya Info Plus HD kasi avant tokabwana na bino na souhaiter meilleur vœu na bino nyonso balandi ya Info Plus HD. Merci na équipe technique et rédactionnelle ya Info Plus HD na musala kitoko basaeli bino. Un grand merci na les valables motomoko bien na bakisela et papa social na pesi mbote na papa Evi Makuba kasi soki Jésus Christ Nzambe ya pasteur acheter lita aye tengai na bino to okuta na kaka awa. mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala Kongo bokomona pamba lobi bokolula yango